mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. Que 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Déjà avant Nabanda émission à Lelo Nazali ko tenir vraiment ya ko remercier Batunyo surtout au bazouije nakati ya live parce que ba direct bandi ya 5 minutes donc dès que boyambi ba direct bo sepeli bon tozoi quand même ba kokoso ne bande parce que ba direct on a to maîtriser quitté to maîtriser ngo sikoyo donc vraiment na sepeli na ndenge ba tout balandi 5 minutes en live donc vraiment na sepeli na bino et puis nazo ko remercier bino vraiment au fond du cœur donc équipe technique nangai moko donc vraiment toujours remercier bino parce que vraiment ceux qui battent bazali kondima musala et pesa biso courage pour tozala na liboso na bino donc 5 minutes ya lelo tozali na ba sujet mibale ba sujet moko ezo pesa batu méchant ko sakanate parce que omoni batu musu ba komi kode omoni internet ke na mbamba batu mususu donc parce que azali ekolo moko boye donc oli aina mutu soki olingi Félix Antoine Tshisekedi te biso toza ba collabo na ye tobima toloba yango boy toza ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi puis batu nyonso tout oyo ba kotaka na 5 minutes soka koti ya ebike il a affaire à un collabo de Félix Antoine Tshisekedi mais néanmoins soki likambo ezali ya mabebo mona soki likambo ezali totimbisaka président na biso mais oyo penza ozali koyina mboka na yo likolo ke mutu na bino moko budu azwaki te bino bolandaki mutu moko ya Katumbi to yambaki na rendez-vous des patriotes abimisi alobi ke Katumbi abimisi mutu Katumbi alobi ke Fayulu azwate donc ba sekele comment bima Fayulu azwate donc est-ce que biso mutu patolobi yango ata soki ezalaki ndenge nini donc pouvoir ezalaki na pas étranger et comme pas à moi na mboka mais moi je trouve penza mutu aza congolais akoyi na Félix Antoine Tshisekedi te okoko linga yete mais ko yina biloko Félix Antoine Tshisekedi azo sala pona mboka na biso mais non mais ezali vraiment impensable donc ati école gratuite enseignement gratuit est-ce qu'il commande ngana c'est salama ezali na kata constitution boye biso président nini yango o ya Congo na biso ti avant Félix asalango OK ezali na constitution Félix asali ezali makamalamu Félix azo sala makambo o ya social ezali makamalamu première fois na kata monde entier ba sambisi directeur à cabinet grand fa quoi ayiba mbongo ayeko samba ba ministre baza en poste bazo ya ba généraux oyo donc mukonzi ya garde républicaine aye et ça la mawapi et on ozoma na Nations Unies et poni sous président na biso azala président donc pour na liberté nyo surtout Afrique on ozoma na ba grade bazo saka président na biso année prochaine président na biso a commis sous président il y a Union africaine quand même ça la 18 ans ça binot bazoya ata ramasser ya ba poubelle ata huissier au mémoire ba papier bazoya été parce que azalaki exemplaire été mais bozo mona président na biso azo taper fort babilo comme on a ne salamate na Afrique pe na monde entier ya ngwana donc na zo sabino que président na biso tolinga te a côté na Afrique bato bazo sala o neti na suka nango bakondima kaka mena sa motema na bango bakondima donc lelo avant to banda ba sujet na biso donc tozali ko banda penza na nouvelle moko nécrologique donc na kati ya famille ya Kleboa original donc chroniqueuse na biso ya kisasa na kanisi botala kaye na émission oyo asalaka ba émission belé mais mikolo azo sala ba micro baladère oyo ya amour débat boyebi na kombo na ye Christelle Kakuta awutaki perdre papa naye donc papa naye penza abotiye donc perdra qui na ganisi ezali samedi ou bien vendredi donc a komela ki biso yango donc vraiment yango na to tenaki avant to bande émission na ganisi bozo mona papa na photo et puis Christelle donc vraiment équipe mobimba ya Kleboa original donc ba se joindre nanga pour vraiment te présenter ba condoléances na biso vraiment le plus attristé na collègue na biso
oya kisasa Christelle Kakuta. Donc Christelle Kakuta ele otosenga noka ka courage zala makasi. Donc nzambe mutapesa epe mutazwaka toyebi ndenge sala ka papa vraiment. Donc ezali pasi mais donc tozo kabula pasi wana mais ele otosenga noka courage. Donc vraiment toyebi ka ndenge tosala vraiment esalek biso pasi vraiment makasi ko père de papa. Vraiment, donc, vraiment, les Cambodgiens, le Bézate, ils ont 42 mois, donc, tu peux le sous vraiment, te présenter le sous toutes nos condoléances, vraiment, le plus attristé. Après, nouvelle nécrologique, il y a concert Nabiso, donc, Christelle Kakuta, bon, ils allaient pas s'enchaînement, mais il faut tout enchaîner. Donc, si tu as banda 5 minutes, Nabiso, à l'élo, na likambo, il y a procès. Boyebi que tozo vande lango tozo ça la bino vraiment donc ba analyse na ba direct na biso il y a 5 minutes mais lelo tokoloba yango kama mukie po tokozela mercredi donc tokozela lisusu donc procès et go reprendre jeudi mais mercredi biso na bino tozana direct tozo temps ya kolobela mais lelo na lingi na expliquer kaka bato bazolanda biso na 5 minutes avec ces engades omoni procès oyo bato bazomona on est qui biso moko na kisasa to mona o wa tala ba vantine o mitango bandaki za inde ba vantine na bango ba sala tala ka bazui caméra kaka makambo kaka oyo ya ba maison préfabriquée bon makambo su donc c'est que ba keka ba sala ba jeune na bango e ba rotika mais congolais za mutemoso ba moni caméra vandi 2 semaines 3 semaines en direct na télévision pan ba mona bato bazui ya siko bato bazui yango au sérieux parce que boso bato banozo yango au sérieux mais biloko Félix azotala Félix présent Félix Antoine Tshisekedi azosala nani sala matin. Bon, imaginez qu'à l'ère Mobutu, Njimbi a longwe na Kanchasi atiki Mobutu aye devant bar Asamba. Est-ce que ça mais pourquoi Congolais beaucoup ndima quand même te atakutu olingi na Félix Antoine Tshisekedi te mais bon ndima makambo ata tozota état de droit en démocratie en communauté ya ba pays ote ba pays oto vendre rapport boyi baba bango babanda démocratie mbulani ba wumela na démocratie mais au Félix Antoine Tshisekedi monde entier ezali komona Afrique ezali komona makambo asali directeur à cabinet aya kosamba et puis bato azoro ya donc bon moi pensa que président Félix a tiki liberté na justice na bato ngone lobeli na bango zomo na pensa ndenge bazolo bozoka pensa que bazolo ba pensa bazo solo parce que bato bazali ba compétent mais na lera kanambe okosala musala ndenge nini okosala musala ndenge nini obimisi ba mayele no nyoso tu oyo yekola na droit mais on a suka nango juge basi ba ebisa ke ezabo okoselo bato découragement mais ozomona na juge na ba procureur elengi akoloba parce que ba ebi ke baza na liberté ya koloba onyo su balingi koloba mais tozali komona bato mususu bazali koloba soki adukezo pesanga ma o ezali soki donc procès moko bo politique ye kamere na niveau akomi wana soki penze zalaki ke o likambo bato ndenge bazozela ke batanga Félix Antoine Tshisekedi bakotangile yo kanzi caméra arozwa parce que caméra zana arozwa pas moins de 15 ans caméra obeta ba 20 ou bien 30 ans yo kanzi caméra ndima et yo malata chapeau ya makambo ka ndenge wana mbe asatanga kite mais bazolo ba pro donc procès politique sur base ya nini yango tozali koyeba te mais ali pasi na mawa na motema donc eloko tozo comprendre te émission procès wana ezali en direct so ezobima ndenge moko bato tu bazolanda ndenge mais bato mususu bazali ko déformer makambo bazali ko comprendre ngona ndenge na bon heureusement que eza pesa direct biso tout tozotala pour bato mususu phrase wana donc caméra mona komi na suka akomo bimsa suko ba makambo moko pour epesa peuple congolais mawa mais caméra to ko le mawa te tango caméra zo sanga na mbo et puis tala le ngana comprendre te peuple congolais caméra aza grand fois quoi ayibi mbongo ya l'état mbongo ya peuple le même peuple wana bazali susu kolingake ba pesa liberté provisoire mais toyibi makam tolingi te kamera yibi mbongo ya peuple o biso to ko lia o ko tonga bandako mais le même peuple wana même susu bazolingake ba pesa liberté provisoire mais peuple congolais to komi wapi to salaki bato bele basalaki ba t-shirt 15 millions na caméra ba okangete parce que Félix Antoine Tshisekedi pesa na kati 15 millions et l'attaque Félix Antoine Tshisekedi partout azali ko kende on dirait yem to yiba kiango lelo bakanga caméra o caméra batu asale loko te caméra banda ki wana ceux qui likambo ezalaki mais la kotanga Félix Antoine Tshisekedi te Félix Antoine Tshisekedi arobanda boni asala cop na caméra et ko banda boni asala cop na caméra Félix Antoine Tshisekedi na bigu de kamba cop te so azana masolo asola abeta cop na trompe
abeta comme na Macron, abeta comme na Sassou Nguesso, abeta comme na Macky Sall. Hier ça la comme na directeur cabinet. Mais bien le moment Félix Mbendo be yuma za qu'on a besoin copter mais soit dans le solo alors soit na ba master na ba président. Et puis les caméra bimi c'est parce que caméra comme kolinga batu ba yokele mawa. Les caméra pema yo caméra ba obeta bankosa na ba 40 degrés za na pema te siko pema comme pona yo comme na makala. Abeti le solo moko ngana ko ndima na ngai na tikana na boloko na zwa ta soki 20 ans mais na ko bimisa ba secret ne. Alors bimisa ba secret ya république ité. Après Babando Boulot, Amoni, alors Baseka Félix Antoine Tshisekedi. Mais pourquoi tu as une interprétation ma bé? Alors que Bamakamususu, oh il y a République, aux aïeux au signé, donc aussi au prêta serment, au coco bimisa on tesa masolo cadre. Mais Batoazo Boulé que ah le bagine de parce que alinga couvrir Félix Antoine Tshisekedi. Mais vous rigolez ou quoi? Donc quand même à niveau ça on a pensé sur les qui ah bon ma Félix Antoine Tshisekedi ou bien pas basala qui n'est pas cop mbelarotika. Botika interprétation ma bé Kamere ayibi mbongo ya l'État boyoki ba virement que moi ça zone dotika 400 000 na mukolo moko au moment où batu bazo liate batu bazo kufanzala donc ba mbongo ndenge na bozo kango donc peuple congolais zali mbongo ya l'État ya trésor public zali mbongo na biso donc bino moko sikoyo donc ya on a congolais mo ba mona biso bazoba donc congolais ko tata za rankiniete mais ki rankiniete ezali te mais to communauté bayoba donc bozie baké Vital Kamerhe akotika la teka akozwa et puis siko omoni avocat na yona ba se le cas plaisir hein? Parce que 6 fois baboyo 7e fois baboyo liberté provisoire mais bokotika te donc pour monika ke bazo bango be Kamerhe azotina bon mais siko ezaka signe ya mabe so déjà première fois deuxième fois troisième fois tina 7e fois donc c'est kozana boloko ya munene ezali kozela yo boloko munene ezali kozela na ebite soki avocat na bazo sani omoni ke deux avocats ya Kamerhe basi balongwe bamoni ke donc Kamerhe azo mema bango na ba masolo moko boye donc ya mystique balongwe na bango na dossier wana mais bino bozali koloba ke soki ndenge nini alobi aloba nini azali na likambo koloba te soki akei kuna donc ti akosilisa makambo na ye akosilisaka yango ti na suka akotanga kuto président banoko totanga président na makambo nini. Donc Kamerhe m'a trahi président de la République. Président de la République, tu fais un engagement contre Kamerhe. Et puis Kamerhe, il y a un esprit mabé. Kamerhe a parfois quoi esprit mabé. Il y a un point bébé, ça va m'assurer toi président de la République. Après président de la République a se retrouvé monsieur et puis il y a que président de la République ba le kanaye. Donc mbonga zo iba wana ekozonga ka lisusuté. Mais loko na zo esabiso parce que to zuba fouti déjà. Parce que 5 minutes sur le lobi likambu et tikate. Omoni Kamerhe ndengini, omoni yo baboyo une fois. Au Seigneur liberté provisoire, une fois, deux fois, baboy. Au tikite. Pourquoi Kamerhe Azali insister? Au moni Kamerhe Azali na boule moroto. Pas toujours font le bilan à 5 minutes. Kamerhe ceux qui a eu liberté provisoire. Les mêmes jours Kamerhe Azon en anda qu'on a été. Kamerhe Kenembamo a côté na n'importe quelle ambassade. Parce que l'ambassade des territoires, il y a tout temps à côté il y a bien l'ambassade des États-Unis, il y a des Français ou bien il y a pays morobo sur à côté ezali territoire musutango kota kuna mbala moko na ba convention ndenge zalaka bokoki ko bimisa mutu akoti kuna mbamoko asengi ngunda mbamoko bu atikali wana bu avion na aéroport ya mboka na bango ekiti na aéroport pour bazwe accueillir bu la caméra yangwana biso to sito yeba quand on to fongola libino ngo et puis bo yeba ke caméra ozwa liberté provisoire tel caméra dindi na epsi bino suboka bu to sito yoka ki bu to yoki on pas batu na bango moko bo parce que biso to zala ben filtré partout 5 minutes à être infiltré partout. Le bureau doit fonctionner à merveille. Stéphane Joko, je suis ravi, je suis radieux. Donc, boule na bango, caméra bimi mbala moko, à cause on goûte na palette pour à côté de l'ambassade. Pas sur à côté n'a pas que beko avant dit. Beaucoup ko bimi cette parce que on a un danger pour mbala moko sengi ngunda, mbala moko bou aller. Avion moko yebo zu ekei mbala moko zongi caméra. Bobo yeba kana bino ke caméra. Liberté provisoire ya Kamerhe bobo sanape et ko sala makate akozwaka yango te parce que donc mutu aza président de la République atimba parce donc au moni ba Kamerhe wana ka lar na rotimba bo président Félix Antoine Tshisekedi atimba ko leka Kamerhe na musika do ba Kamerhe so bolongole bango ba lar baza ba yuma pas ba bambendre mais l'art na mutu zo le bisezo comme seneti yanke ou bien atimba l'art ce qui l'art c'est un yuma c'est un bendre. Président de la République à Timba, tout Timba qui est déjà depuis quand. Donc Kamerhe Azul première fois aussi, au début deuxième fois, tu comme on a 7e fois insister.
Ozo insisté la 7e fois. Parce que yebi kaka o faut pas. Ah, tous une caméra. A dit mbala moko d'ambassade à côté bubeko avant dit pour à Sengingunda bou masolo parce que soit à côté d'ambassade bakuki ko bimisa été que ba livré. À côté d'ambassade mais puis pas ko ken ambassade à Burundi. Ah boyi ba relation Burundi na ko lo ba toto bino mo boyebi. Donc ils ont jeté donc caméra à cause de la liberté provisoire. Tena ebisi no peuple congolais. Tala. Tous à la mayele. O moni bato bazo kufa na banzala na bamboka wana. Boyoki ba montant o ya ba dollar et bimi wana. Donc ba 500 000 ezalaki te to kaka ba 1 million ba 2 millions mutu aye na poto yo ba okango na police financière te oko tchad mbongo en liquide 400 000 ça dépôt en liquide ozongwa okendeki Colombie 2 fois 3 fois bien. Donc peuple congolais to zana mayele. Donc Kamere azali ayibi mbongo ya l'état. Mbongo l'état ezali peuple. Mbongo na biso peuple. Asali nango aliango na mwasi na ye na bana na ye na famille na ye mobimba. Donc mbongo à l'état et commis ya famille ya Kamere. Balie yango au moment où donc congolais azokufa nzala. Balie yango. Siko biso moka peuple yango to okufa nzala. Bozolo bake o Kamere andimi déjà ba libéré mais congolais to zo bati na niveau nini. To fongola misu. To fongola misu peuple congolais. Tokozala mayele te boti suka wapi bolobi ke o nini ni babi bon procès tout et puis silité ba tout ba fa kwa nyoso tout ba grand fa kwa tout la république bo moni ke président de la république a senga sou ba dossier moko ya wana do ba grand fa kwa tout ba koleka wana ndeto bandi bo ezasu bomba te ko mpenza donc vérité pour les caméras soki bo yibaki na mutu tanga mutu Kamere banda tangi nani o bamsu bazol bare banda Kamere azali bo alo nanu ba bandi nanu na makamba ba vire mate ba mbongo wana ya l'état omoni jona soki donc soki nani wana soki o akendo kuma makamba Jano wana mais Jano wana azali na titre moko to moneki nani moko yaki wana conseil moko yaki na bia yebiete Jano wana azali mutu batindaki na Kamere ayaka po ba pesa ebo ba opese ba mbongo donc makamba na ne bimite bozila siko tangu toko banda parti ya jeudi procureur général à la table bouton rouge wana Alexis Makila donc ya kana ba makamba pamba tetango bando bimisa ba clé o bando bimisa siko bando funda penza bando loba penza makambo pe Kamere penza oba il faut ba kanga et 30 ans bo yoka ba makamba osakana te peuple congolais to la muka peuple congolais to la muka donc vraiment avant de passer na sujet na biso mususu alelo partenariat oblige ndeko le baraka ke ba partenaire na biso bazali mibale Romain Ilunga les grands traiteurs na kati ya Belgique azali na mobilité géographique donc il y a partout dans le monde boyebi que de confinement salami donc carnet na ye ya ba commande et tondi il faut bobenga ye parce que ba date komi mobulu yango bomoni ke to continuer ka la publicité na ye malgré tout que donc makambo ya ba fête ya ba restaurant zaka okanga ye moko a 5 na biso to continuer car donc tozali na Romain Ilunga donc le grand traiteur et puis Sepela TV Bisengo oya bana mboka omoni ba décoder a mindele ba yebi Bisengo oyo biso bana mboka tolingaka te mais na Sepela TV basala ba kizoba zoba ya bilengi nyoso tout théâtre zakuna sport zakuna musique do makambu nyoso tout oyo ba congolais balingaka ba kotsonga na Sepela TV et puis image moko numérique donc totiki bino bolanda de bande annonce na biso ya ba partenaire na biso donc restez connectés sur cluboriginal.net. À tout de suite. Rome 70, service
traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc, Binomo Boitolanda, donc ma partenaire Nabiso Mibale, Sepela TV, na Romain Ilunga, les grands traiteurs, donc Tozali, qu'on recommandé Bino, na des partenaires Nabiso, en tout cas, ils ont marché bien parce que Tozo a écho que vraiment, Makambo Zali, Kosalamabe, donc message Nabiso et Zali Koleka. Donc, avant de passer à deuxième sujet, Nabiso, Tonigi Toloba, Bondima. Bondima, quand même, Makambo, Oyo, président Nabiso Azosala. Ceux qui a sali Kamabe, beau critiquer, Yemoko, Alobe, Alingaraba, flatterté, alingaka bato ba kritikaka ye mais makambo tozali komona na mboka na biso vraiment directeur à cabinet donc na era kala directeur à cabinet azane du président de la République directeur à cabinet à l'équipe premier ministre à l'équipe ministre donc à l'équipe gouverneur à banque donc yazali neti président donc soka kangi na mitif mutu ko big soka eza président de la République mutu wana donc aye na tribunal azali ko samba na mwasi na ye na bana ne bazali ko ya ba ministre baza en fonction bazali ko ya mais peuple congolais bino bokasi ba makambo aboye penza eko salama et salama na mboka na era Mobutu bisengimana maître Maïdika Ngimbi ba ya na ba yo kutu jisho yo o banda kutu sa dossier ondeni na ba era kalata na ba do yo donga na sina mona na robeta lisolo te na tanga na mona mutatongi ndaku na ye oyi ba ye lobi na ba soda ba biso bima ndako ekomi ya mutubo o de funda wa mais yo ko meka ba majiwa na te na yebisi bino ndako ya mutatonga mutazoleka na balabala o ndako kitoko ya nani lobi oyebo ba soda ba ye ba bi papa bima ndako eza so yo te ekomi ya mutubo obimi pe bazio ndako mais tondi mamutu makambo zali ko sala mais ba msuba sala donc président net alobaki donc vérité polele en direct bato ba komo tala mais to comme na ba juge belé to comme na ba procureur belé do ba analyse na ba nganda ba komi bo donc bo na bo au Vital Kamerhe donc biso to pesi message na Vital Kamerhe ce que pesa ki 1 centime et pas mutu moko boy et ça serait pas tanga kochela kabiso ba phrase morote ya ba sous-entendu onga na kondima yo Vital Kamerhe yo kondima boloko na makambo salite au moins do yo zo mo biso ba yuma tika ba phrase wana ke ozo sala ba sous-entendu ozo lobaka clair ce qui mutu moko bolia kine likonda bimisa eme to monike mbongo ya l'état congolais aki pona mwasi na yo pona bana na yo pona famille na yo mobimba pas tozali komona te faut penza pe total ratiko bato muso mona kei na concert boy bona boto boite musicien soka zo yembane atindi to pa o matalikolo pese mbongo donc oyebo bando boaka ba mongo liquide bokomona tina ba $10,000 tina ba combien bato ndengo na faut donc bo zui photo na ye lobby président na biso donc na période na yo to mona ga te ba mindele ba beta jona beti mutazo boakele ba mbongo te parce que so meki ndengo na lobby fisque Hollande yo. Donc il faut mboka na biso donc mentalité na biso il faut échanger mutande on sera l'équipe lobby penza fisca bengi
police judiciaire bengi bombongo na opesa ki mbongo ndengo no zwa ki en wap a justifier parce que toko tika ka ba makambo ah to mona est-ce que bato mbongo bazali ate ah bato mbongo baleki kutu bato ya mbongo Afrique parce que mutu mbongo Afrique afutra importer afutra ba taxe te ah bato mbongo bazali so ba ah mutu ayebiso azana mbongo mutu kutu mbongo ah yoka soni po le bazambo pa mutu ah na poto donc so azana mbongo akoyoka soni po le bake azana mbongo parce que azo banga ko froisser bato bazanga mbongo mutu mbongo a na poto a bomba na mais au monde ka lem na vacances ndenga zo kende na ba avion place à revendre na ba voiture azo ben lem zo monde na montre moka lati na nini mais soko tuni mbongo yebiso ke non na zo débrouiller kaka mais biso donc mbongo moko ko yiba ya peuple soki nini oye ozo ba ke déjà ke batu na ba mboka na biso na baza bato ba pasi baliaka te au monaite pas to la ki bino na vidéo na émission ya Gradimuya mutu azo sokola mutu makolo maskola te ezui nie soki nini bosikizana te mazo sokolo pese 500 francs congolais mais bino bozo sakana bambongo et puis mutu ndenga na bino bozo kelema o liberté provisoire mais peuple congolais mais tout la mukate peuple toza zobate tozui président penza oyo ango changer biso mentalité na biso lelo ba juge ba comme belé ba procureur ba comme belé ba komiko bilobela pamba donc to pesi sous message na Vital Kamerhe soki mutu aliaki mbongo na yo soki président de la république mutu abandoko tinda yo soki ndenge parce que donc bilobele comme loba il faut que loba soki ozoloba ke yo na kokende na ndimi na ke okende boloko parce que yo mutu sala infrakata mutu moko sala infrakata te parce que na niveau comme na ngwana soki ozalaki na mutu moko bombeso tangaki surtout so ozalaki na côté ya président de bombeso tangaki de so ozotanga te donc tiko lobela biso donc baba makamoko bo avec des sous-entendus avec ambiguïté batu ba bando boule parce que congolais comme boule koleka mukolo boule donc il y a un message tozalaki na yango donc boye ba ke Vital Kamerhe liberté provisoire ozoate tout suite timbelaki parce que Vital Kamerhe soko zui liberté provisoire ozonga na ndako neta okemba moko na ambassade soko koti na n'importe quelle ambassade beko ale abwaki ngunda après tozangi mais akozbimaka te Vital Kamerhe na bisa bino déjà de pane bandit na baki na tiaki 5 minutes en jeu Vital Kamerhe soko zui liberté provisoire na tiki 5 minutes tokotala ndenge tokosuka boyeba ke Vital Kamerhe donc ozala leçon ba kopesa ba congolais surtout o ba fakwa neti Vital Kamerhe donc après Vital Kamerhe ba misu ba oleka ba misu ba koleka et silité hein boka sa teke masolo ici na Vital Kamerhe ndé tozu déjà à Petio la petite fille à manger hein ndé tozu déjà masolo parce que so mutu moko grand fakwa ba sambisi samba caméra un peuple congolais au sepelate fakwa caméra. Tu as vécu par l'image, tu périras par l'image. Ben na tapi baloba ne angwa na jijwana donc zapeneti Kamerhe phrase wana e bongi na Kamerhe parce que Kamerhe bali image apesi bijou à moi sinaye image apesi voiture ya moi siné donc na bande koné ba petio na masaro image donc tu as vécu par l'image, tu périras par l'image. Il faut assumer. Donc makambo ya wana peut voir otozalaki nango yango wana donc na première étape donc il y a sujet na biso ya liboso donc vraiment avant de passer na sujet na biso ya mibale donc tozali ko proposer bino avant de passer na deuxième sujet na biso ya lelo ezo pesa ngapenda méchant ya kosakana te donc tozali ko annoncer bino déjà que prochaine émission na biso ya rendez-vous avec les patriotes au bomona ki toyamba ki proche ya Katumbi mais au moni peuple congolais na epsa bino une émission na tozoyamba ba tendance nyo surtout il faut tozala na ba argument toti kaka makamba ko finga ya koloba so donc so tozumu tu faut to mema tina suka donc ya mira makwanza penza suki donc na epsa ki bino déjà na prévenant ki bino 5 minutes ezali ya ba collabo biso to ya collabo César Ngadi donc tozali na sima ya Félix Antoine Tshisekedi na 5 minutes jamais to koloba likambo moko boina bosoki likambo za to koloba président biso po atimba mais 5 minutes ezali ndengwana mais par contre rendez-vous avec des patriotes to kozape batu ya ba côté mususu poto tia bango na kati émission net ezali téléphone ouvert to comprendre ndenge ni ba fonctionnera bo poser bango ba question donc yango bo monaki na zoki donc samedi dernier Evariste Omano Tchoudi donc proche ya Moïse Katumbi bon monaki ba question azwaki téléphone mais tozali déjà ko annoncer bino to kotiela bino na
bande annonce ya émission ezali ko ya boza siko na deux téléphones tozana deux téléphones et permettre biso donc WhatsApp et la part numéro mususu pe ezali à part parce que ceux qui muta bengi na WhatsApp muta bengi na téléphone banda ko kata de embrouiller ki biso donc à partir ya samedi ko ya tozana deux téléphones puis nazali ko annoncer bino samedi prochain donc samedi prochain zali le 13 si ma mémoire ne me fait pas défaut quand c'est les 13 va confirmer na technique les 13 tozali ko yamba azali l'un des combattants au babanda combat en France parce que biso tozalaki oh lelo a changé boule et pesa polémique à kosakanate donc na yebisi bino na ko yambela bino Martin Sali oya koma président ya parti politique RCK parce que comment parti politique à Longwa donc résistant combattant comment politicien parti politique à Kendeki tina ki sasa à soir parti na donc samedi oyo de 14h à 16h donc à partir à lobby déjà bokozoa bande annonce donc na rendez-vous des patriotes de 14h à 16h donc na royambela bino le président ya parti politique RCK Martin Sali donc bozala déjà ko sepela parce que bato belé ba comprendre ki te ou bien yé bato bazo comprendre yé te ou bien yé mtazo comprendre bato te ba loba ke belé Martin Sali akimi combat Martin Sali akomi mutakanambe Martin Sali azana logique ya makamba combat parce que combat otondo sala kalana o ezali différent et cause la ndenge mokote o tozani combattant pe moi na mboka bo siko yo combat o bando sala na kanambe na oyo okosala na Félix Antoine Tshisekedi des ndenge mo mais non to comme na combat ya ba revendication to comme net ba gilet jaune bato ba lia bien bato ba ken musala bien bato ba futa bango bien et comme il y a ba revendication et comme soute que il y a étranger soute to za son étranger te à moins que bo changer Félix Antoine Tshisekedi papa na maman Yangona Martin Sali ngai donc na soutenir qui démarche na yé donc combat a changé sur accueillir sur place à combattre sur place à la magam sur place ceux qui part aux poste à zupe poste à contribuer na mboka donc yo bandoko finga bandaka la kanambe donc siko so finga Félix Antoine Tshisekedi est-ce que ça na sens donc yangona zoli bino Martin Sali donc azali invité na ngai à rendez-vous des patriotes il y a ce samedi 13 juin de 14h à 16h donc na Ebisibino bokozo à partir à lobby bokozo bande annonce ya émission donc sikoyo tozali ko enchaîner na deuxième sujet na biso ya kati ya émission oyo tozali ko s'adresser na mutu oyo ya Fayulu donc ya za ceux qui porte parole la Fayulu soga zali nani ceux qui bras droit na eto yebite mais a sali ba déclaration moko oyo biso to sepe na ngote to ko tika ngote komba mutu wana prince penge ceux qui prince penge ceux qui prince et penge o bozali komona na photo bomona ki etambuli partout asali ba déclaration tele ba TV5 na ba RFI alobi ke président na biso Fachi na procès wana batangi 127 fois donc il faut à se présenter na bar donc soga se présenter na bar te ezali procès mo bido mais il est fou ce mec ou quoi de ça li bon na mutu no bandi li bon le président de la République aza muninga no be président de la République donc procès wana justice wana ekosambisa président de la République akoya na bar na place wana et puis président de la République batangi bazo tangi par rapport à quoi le so babi directeur à cabinet ya président de la République batangi déjà président de la République batangi 27 fois par rapport à quoi mais muto na ko tika makambo ote donc muto yo so quand président de la République aza muto pamba yo moneki procureur général wana te près ya cour constitutionnelle Moussa Naini, yé moutako sambi sa président de la République, batouana ba juge na bazali wana baza compétent pour ba sambi. Et puis ba ko sambi sa président de la République par rapport à quoi? Mais yo bandi li bon mot bandi qui a le bien ni. Mais vous en et puis face à Moutou, botana face à Moutou. Est-ce que Moutou est congolais? Face à Moutou est congolais, tes années te ba Rwanda, Burundi, Mokobo. Yo zo la président de la République aza Moussuna. Bozo la président de la République aza Masana. Batangi président de la République sans do yo vandaki aux autant do batangi par rapport à quoi c'est batangi na makamoko boy et azali do azali na lien direct na grand fa ko ya caméra wana batangi président de la République 27 fois fallait do bino bozo do bino omoni yangwana mo to solo ba ke président de la République penza pose ya makambo ya démocratie beti yango penza pose état de droit a beti pose batu musu penza na bale ya kozwa penza ba cordelette rouge penza ngondo penza na libumu ba boki le non ma po lapa maintenant je to face soki ya wapi soki ya Burundi soki ya Rwanda solo ba président de la République aya na ba do yo zo mona donc prosango n'importe qui ko ya bato bazona baza ba fa quoi obité président de la République azana ba méchant na peuple congolais bazana ba méchant monta o bazo kawana donc yo zo ba président de la République ya sa cop na caméra donc soki bino bozo zila ke batanga kombo ya président de la République obe président de la République na ba boko zela trop
président de la République a compris qu'il y a capé wanate et puis ce président de la République a sali un fakata donc il est mort à qui a au-dessus de la loi avec ceux qui yé bande connaît bon mon procureur général auprès il y a cour constitutionnel parce qu'il y a ensemble sa président de la République yo vandi soki yo witi wapso melima sansoki donc ye failu mutu atindi yo o loba makamba buzobo zo loba wana donc omoni bino talo moni ba méchant obino boko mopesa batu ya ona ba bulu musu penze ye na lati biloko bandi bazakona plonge pato panzane puis siko peuple qu'on là comprendre que donc Congolais comme na méchant yo obike na makambo ku yo zo loba bo mutu kuta ko ya na bar za failu et puis yeba ke failu akoya na bar failu akoya na bar failu donc tango ba kozwa kimbuta premier mutu bakobenga ezali fayulu procureur wana de la République wana saka manete so akisika ba yakabo atala babi monsieur Fayulu en date du 25 octobre 1980 ce qui 1900 donc 2018 vous avez emprunté de l'argent liquide chez l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa remboursable avec intérêt communément appelé chez nous Banque Lambert. Vous avez déclaré devant le peuple congolais en face de la presse congolaise. Vous donc yozo bateke faulu donc tozana ba document. Faulu a signé ba papier donc mbongo oyo Kimbuta bandoko yiba ya peuple donc azo yiba kuna donc abandai ko sala ngo Banque Lambert donc Fayulu azali parmi bato bazwa ya Banque Lambert toza déjà na ba document za déjà na liste bato ba koleka donc procureur wana ya République ta ki sa maneti bo ya za dire na ba relevé bancaire encore Monsieur Fayulu vous avez reconnu devant la presse que vous avez emprunté de l'argent remboursable avec intérêt communément appelé Banque Lambert. Est-ce que Banque Lambert a autorisé Fayulu encore comme Kamwanate? Yozo va présenter. Fayulu Moutaro le Canabar. Le bac a tika la place à Zakuna, tika la Kuna, place à Zakuna. Fayulu déjà sur l'armabé. De Fayulu Negazana donc baba nani. Ba Katumbi la zala ba viande. Pourquoi Katumbi a continué la jet? Parce que Fayulu sur l'armabé. Bota la face à Fayulu, bota la face à donc ya Fayulu Negaza. Est-ce que Moutabo bota la batumsu ba kana l'église mais esprit ma bien ba sorodongo. Imaginez qu'on doit la place mon à présent. Après Moka Monica donc ngai mutu église na biso comme président de la République. Na recevez la fort que mutu mo église na biso comme président de la République. Mais Fayulu Moninga na comme président de la République. Tout la mouisi azaza longo l'église. Bota ka esprit ma bien. Mutu abo fa ozolo ba président de la République na biso batangi 20. Tayo za li bomo bandi li boma. Obandi li boma na mutu no batangi président de la République bazo tanga kombone ba otanga kombone na phrase mo so bangolo ba likamba présidence de la République ou be ba otanga kasi président batangi c'est donc ndeng bazo tanga ba congolais kuna ba congolais ba ya kuna ba ya na procès wana ba congolais batangi ba combien de fois mais non en tout cas ba tout vraiment en tout cas na comprendre mutu roya na bar wana tant kimbuta roya donc ezali Fayulu do Fayulu a reconnaître na mokili mobimba ki a défendre Fayulu penza soki a komaki président Fayulu a mbongo l'état na banque na biso du Congo azo no def son banque Lambert na libanda na Brazzaville ou be soki wapi Fayulu a bibi penza oh donc en tout cas Fayulu politicien abimi ono ngai kutu mbongo wana zwaki na sina zongi saki ezali nango banque Lambert Fayulu. Est-ce que Banque Lambert est autorisé? Banque Lambert est autorisé dans Mboka nini? Yo ndo Zwambongo au noir, ozo bape ta Fayulu c'est ça nga mabe do Fayulu yo yebaka yo soki prince pengewana donc Fayulu akoleka tant kimbuta akoleka kimbuta toza déjà na liste bato bako benga na nini chiko tant ki saga linette grave. Monsieur Fayulu, reconnaissez-vous qu'en date du 25 décembre 2010 vous avez emprunté de l'argent liquide remboursable par intérêt, communément appelé chez nous Banque Lambert. Fayulu encore comme solo wana te vraiment Fayulu azali mutumoko et a mystique Fayulu. Au moins Fayulu biso nde tozala on a 5 minutes. So Fayulu azali makamba solo tokoloba. So azali makamba ya bien tokoloba. Mais ba msusu wana ba msusu na hebite na koloba kutute to pazo to kipara bangote donc baza mitema mabe bandoki. Biso soli Fayulu azali makamba la mutokoloba. Tokoloba mais Fayulu aza mutu ya ba contre état mutu bambigité nazo la sabi ba série na la sabi no bo comprendre ndé to bika penza donc soki Fayulu en tout cas Fayulu aleka kutute Fayulu azote do décider gagner IDPS décider eza soki na parlement aza so na mutute et gagner IDPS bon Nico dit
Attaque donc ngakuto attaque donc ngabatinga na Fayulu donc ngana gagner Fayulu na bavoa. Ngai batinga yo to sali tout balongoli so bambongo na ba poche donc ngana olia Fayulu. Fayulu a gagné. Arrêtez. Nazo l'exabino ka botala le kuta Fayulu na ba contradiction za la kanango na l'exabino ba image bino mo botala. Élection oui mais sans machine à voter. Mais élection est au salemate. Toko tika te élection est salema soki batie machine à voter wana. Toko tika ya voter. Et l'ingolo boyke nous ne boycottons pas. Toko boycotter ba élection te mais toko kende na ba élection te toko tika pete nanga asali sa ba élection na mboka wana avec machine à voter, c'est deux choses différentes. Donc na banza boyinga malamu botika malamu nzambe abate la Bible. Que tu viendras, M. Kabila. M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Que tu viendras, M. Kabila. M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Que attendi ba policier otomoni mingi toyebi bango te lokuta bato baza kotala bilongi na bango lokola bana ya mboka te lokuta balati bilamba ya bapolisier na biso lokuta baza kopesa mitindo tomoni kotobola bapneu lokuta kotile masasi babeti masasi démagogie violence oyo nanu namona yango te natambola na bamarche même nazwa babala ambo ya lokuta même nazwa babala lokuta babeta ngai lokuta. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc, la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Violence oyo ndeko Tshisekedi Kabila tindi ye asala lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Monsieur Fayulu a été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir. Il n'y a pas de machine à voter. On en parlera. Si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Pas pour gagner les élections. Et j'ai dit qu'il ne fait pas campagne. Il prépare la contestation. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter, d'essayer de nous assassiner. Lokuta. Même nazwa babal. Lokuta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la coalition Lamuka vous dit non à la machine à voter, vous avez compris maintenant? Il prépare une crise post-électorale. Non, on ne peut pas utiliser la machine à voter. Nous disons il faut des élections sans machine à voter, que les Congolais appellent machine à voler ou machine à tricher. Élection inclusive sans machine à voter. J'ai voté. La fraude, ce n'est pas la machine. Je vous remercie. Donc bino moboto landa donc mutu aboye penza lelo lobi bo oh machine à voter ngana okena machine à voter te pan lobi na ngakena machine à voter oh boy na boy oh donc Fayulu donc to bika Fayulu kuta akoko comme président te jamais akoko comme président de la République président otozui nzambe mutu atinda ya biso ya za na mission divine nzambe to vanda kaka bi ata to yebi mutu tozali ko loba to beta kaka tant to comme na ba 3 ans. Donc, tant ma soleuse a changé, parce que ma soleuse a bon, ça la calme, tu vois, ma soleuse a tant que président de la République avant, ça présente tempo. Pas avant dit. Ah, bon, c'est pas là. Tu as dans la basso de moutons, tant que comme la basso de guépard, basso d'antilope, basso de léopard. Bilo, boy, ma gambrizal. Ah, est-ce que le peuple congolais est écoute donc, au saut de moutons, ça là. Et ça y est, additionné, ça là, mais le peuple congolais, c'est qui saut des moutons.
Moutaye biso masolo wana ya Félix Antoine Tshisekedi eloko to mona ka babiso ba bengo pont amuna ba pont moko na bamboka moko nana yebe ezali de moto bomo ndenge comité bakangika caméra mbala moko baso de moto esili botaka esprit mabe nzambe mutu atindela biso Félix Antoine Tshisekedi boyeba yango pe eko simba omoni ba makamtu ba omekawa yaza mwana nzamba tsaka pa mabolongo na sepi nzambe na yokolaka ye makambu tu bazosala pona ba contretemps ekosimbaka te na présent na biso donc moko akosila moko talaka mutu lokola donc place tout azalaka ke bato bazokufa tolobi te ke ye mutu abaraka bato place tout azosala bato bakufa mais président de la République azalaka président de la République azalaka avion a raté coup d'état raté corona a raté makambu tu donc président de la République akende tina suka parce que nzambe ayebi ke président na biso tozui fa ke tina suka asala ba makambu ne nyoso tout président na biso aza donc ayoke la pe base bomona ke makamto ke lega ite na Genève tant basali likopa azo nka sima base pese pour abeta chita sima nazo ksamilo bino moboka ndenge masolongo elegaki do wana nzambe mutu azotinda alobi yo kokotika mission ote mission oyo okenango tina suka bino mobotala donc zong sabino suna kala ne président betaki chita sima penza donc alobi ke makambo wana donc football ngai na ozonga simate parce que sika on ezali ngai ba msu ba lela bomona mukolo neti failo azolela donc mawato botala président nga betaki chita sima. Ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va arriver qui va s'ouvrir dans quelques jours. Donc Bilimo Bolandi, président de la République a eu que la base. Président de la République a eu que la base. Bon, Monique Lem Sousouli Kamoro lobby en 5 minutes. Bon, mon après poum. Et ça là, mais pour président de la République a eu que la base. Ce que les Cambozali, il y a un toloba. Il faut toloba. Et puis président de la République qui a un intermédiaire était bon mon écouna nous piter la cinquantaine de azo na bayaya ande ni kuna badabada mutu mo docteur oh yozo ko sabonde azo lo ba directement ye ka namba lo bande ko lo ba mnokoni alo bana mnokoni président penza boyi mwana mai président ko zarnet biso to ko zebot azo ko zendengi biso to ko zo mon sport wana te ya état de droite oh yoza mwana mai na ngai ozali boto tanga na ba chiki moko so botala lingala azo ko ze ya ba kinwa konzi ya bandi ko detuna bandi bako le toto ko balandi wana bazani on a pepo mais ce que mon konzi alobi abi bon likambo ko pona osala ngo yo oza mwana mai na nga c'est vrai to tanga kana yo tu vas en prison ya ba noko esprit à la musique donc président botozui tozai pe na kanambe aboma bato asalebo do batumsu pe omoso na kanisi ba makamsusu batumsu ba ermo bazulu bakutu kanamba zonga pourquoi tokoza motema bebo tout le bata soki ndenge ni te kanamba zonga donc ezali pasi na mawana motema boye baboza la calme mikolozo ya ndeto ebisa bino boko sepela ba bulo tu bozala kanango boko sepela bozala calme tokolobe belete tokoyebisa bino ngo attends opportun beaucoup sepela donc vraiment to comme presque à la fin mais to beta sous c'était boyé baké camère liberté provisoire exacté ezala ki boule to pesibino boule on to zoak déjà information camère ka libanda ba arozonga parler na été mbala moko na ambassade beko na ambassade to zangié après telaka bala wana ekei et puis ndeki to lobaki ceux qui penguent ceux comme ceux qui pressent penguent donc ba déclaration c'est la dernière fois bettre ba déclaration donc yogutu elongo neza ba congolais mutu aroya na tribunal wana kalaté parce que c'est les okonien après ki ba kimbuta tant ba roya wana président donc président no faulu so mutu otindo ye mutu aroya na ba a reconnaître na miso batuke a défendre bon ya intérêt ya Bank Lambert donc Bank Lambert penza yo mutu ndenge no so penza na défendre bon ya Bank Lambert na so
Antoine ba conseiller na moi penza ba conseiller ba za pembene ya fazo de so talika marque ya mpenge o zo comprendre ka ba to ba za pembene la Fayulu ba kiol mitu na bango sala bien te so penza ba diriger ki Fayulu bien mais makambo tout Fayulu muta partager biso comme ça biso na makambo nga na telemeke makambo tribalisme na telemeke yango dès le départ parce que ngolo ya show muta diviser biso bezali Fayulu sprima be Fayulu mais bato bazala sima Fayulu bozila bino mo mona makambo susu ekoleka bokolela na munoko mboka donc vraiment to comme na suka émission na biso ndenge na ebisa bino ka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires suggestions observations même critiques n'hésitez pas à me les faire remonter sur notre site internet cleboisoriginal.net ainsi que sur notre compte YouTube donc boyebiga ke en tout cas, c'est plat. Tous les mercredis, vendredis, donc direct en live. À moins que ceux qui sont là, ma cassier, donc tout l'andassou mercredi na vendredi de trouver la bino en live. Donc bino mo mona na une émission boya au télémana zozala na okaka. Il y a la musique et zozala kaka en plus de cela. Rendez-vous des patriotes tous les samedis de 14h à 16h. Donc samedi au Nazali na Martin Sali, le président Martin Sali à RCK donc combattant au penza sala makambu donc sala penza ba makambu na ba périph ba voiture zika donc ba Martin Sali ba tika ba trace na makamba kompa azana biso bo préparer déjà ba question donc surtout comme na suka vanto ke na ba dédicace na zali vraiment suko ba message moko ya muninga na biso Fridolé bon comme donc le grand producteur international donc yetang bandoule ba congolais ba betate yazo betsa bandoule parce que ya betsa ba star mineni donc na Hollande mais azoi ka moi mawa sangwa mawa bungsaki mama neto lagisaki bino pe bozomo na susu mais donc Fridolé ne ba vieux zalika okangama mikolezo ya ako luka kene na gisasa tong ba fongola ba vol donc maman ba garder na nous l'état que Fridolé zala donc vraiment Fridolé moka yebi vraiment Clebois original équipe Mobimba to allez vraiment pour partager douleur ne banda to qui nouvelle wana donc Fridolé to yebi nous on est passé par là to yebi ne masolongo ezala donc Fridolé courage vous allez moi na mobali ezali nzambeka mutuye asala kango donc to tika pete tango Fridolé okena kin donc équipe na biso ezana kin ba okena pe ko filmer bomona makamsu nyos bomona makamnyo surtout ndengi ekoleka Pour banana ba dédicace au na katia Suisse pour nous repasser en beauté na Jean-Claude Kalala donc na katia Suisse merci beaucoup na fidélité nous na 5 minutes avec ses engagements tout toujours na katia Suisse pour nous repasser donc patience Mantui la mbote ya trokuna na kati ya Lausanne to zakaka na kati ya Suisse pona kopesa na Genève donc Titi Moyo mafuta ba mbote bele bango bazali ba landi minene ya 5 minutes avec César Ngadi na kanisa ki ambro génie suissaire na kanisi ya tro tango fafa de mo local we isa ambro génie suissaire na yebio vous moza grand patriote merci à trop na nyo surtout au salaire na 5 minutes avec César Ngadi to na kati ya London City pona kopesa José Kana ki kakamene ba mbote bele sans oublier maître Wera Mukuna na maître Rajamoule ba mbote na bino donc vraiment toko bosana ka bino te toke na kati ya lola kuna na Bruxelles pona repesa lolo munongo ba mbote belé donc so totangi lolo munongo to bosana te masane na Grigny donc Brice Piana moninga ya Dudu Swami Dudule donc vraiment esengwa trop ndek to tangara ba kombo na to zali sikwa na kati ya Paris pona repesa président Chikito Mushashino donc président Chikito Mushashino donc président ya Viva la musique donc grand patriote donc molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Seine-et-Marne to sukisa na côté ya base na biso donc na Seine-et-Marne to repesa donc président ya Bana Lemba Mikala Bana Lemba Francis Elanga na mwasine nene ma Kumbu donc ba mbote belé toko bosanate maman na biso amena ce qui est à l'alité à tali 5 minutes à kola la te maman amena merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi donc toko qui ça donc na Paris pour na repesa coach Jean-J Kolwamba donc ba mbote to coach Jean-J Kolwamba soko na pese ba mbote to besanate Blaise Lembele na kati ya Saint-Denis na kata Saint-Denis Blaise Zembele moni makamto bando luka et yé donc kalate vraiment solo ezali kobanda tokosugisa avec le bureau doit fonctionner à merveille. Le bureau doit fonctionner comme tel. Je suis ravi, Stéphane Jocol. Stéphane Jocol fait partie du bureau. Stéphane Jocol, Nakata Noisy le Grand, merci à trop. Nanyo surtout au Salaka pour 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe toko bossa na yete na ba méchant o to komi nango akozwa masolo na mbuchu pena dikosi abu pia to vandi nie na mboko na biso. Clebo